gestion c'est compagnie aérienne ya bana mboka oyo mesana kosepesa bino na qualité ba service de ndenge boyebi toujours soucieuse ya kotia à l'aise ba passager na ye ba voyagaka kitoko tina destination tala tina pekisi biloko nyonso oyo ekotaka na cabine te c'est-à-dire passager nyonso akoki koya na biloko te amata nango na avion lokola coupe-ongle ciseaux pen pe barrette mbeli canif mini surtout masasi grenade marteau pe tournevis frite pe hamburger to biloko akolia lame de rasoir parasol bouteille ya mai munduki parfum pe briquet wana ba recommandation à CA kolon nango a souhaité bon voyage na ba passager na nyonso CA mfumu ya mapata na RDC. Année scolaire 2026-2027, papa, maman, commis tout n'a pas question et belité. Kota la paix de gauche à droite, kende kaka tout droit. Na complexe scolaire Mama Pemba, na extension na yango nyon somi balé. Ba école ya fondation Nerombungu, ba inscription et bandit déjà. Chers parents, la rentrée scolaire approche. Les meilleurs cadeaux que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est la bonne éducation, la bonne instruction. Et pour cela, nous sommes au groupe scolaire Mama Pemba 1 et 2. Amenez vos enfants pour leur avenir. Amenez vos enfants pour la meilleure formation. Amenez vos enfants pour la bonne instruction. Amenez vos enfants pour un avenir meilleur. Le complexe scolaire Mama Pemba est ouvert. Le complexe scolaire Mama Pemba ouvert pour vos enfants, pour notre bonheur. Venez nombreux. Venez inscrire vos enfants. Boye bolamu na bolandi ya journal ya pepe pona pepe info lingala mbote na bino nyonso to fongoli yango pona kotesa bino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akoma ki mokola mercredi 29 juillet kuna na Kanyama KCC site oyo ezwami ba pona ba bâtisseur de la nation pona ndabaletai na avion aya mama kitoko epa ya général Jean-Pierre Kasongo Kabwik oyo azali bongo commandant ya service national après entretien na ye na première ministre Judith Suminwa directeur ya cabinet na ye Anthony Kinjo pe président ya Sénat Jean-Michel Samalukonde Kenge président de la République a se dirigeaki na résidence na ye au cours ya séjour na ye chef de l'État a effectué ki ba visite ebele na terrain pe a procédé ki na inauguration ya centre hospitalier Denis Nyakero infrastructure médicale oyo ezali destiné pour na ko renforcer offre de soins de santé na basite pour na ko renforcer offre de soins de santé na site ya ba bâtisseur de la nation chef de l'État a clôturé ki visite na ye na Kanyama KCC na ko président ka conseil ya ba ministre sur place oyo ezali ko marqué nouvelle étape ya politique ya proximité pe ya développement. Président ya Sénat Jean-Michel Samalukonde Kenge akomaki mercredi 29 juillet na batongo kuna na Lubumbashi pona koyamba président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Polanda. Manaye na Lubumbashi, président ya Sénat Jean-Michel Samalukonde Kenge azwaki ba disposition ya makasi pona koyamba président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na objectif ya descente présidentielle oyo ezali ko inaugurer ba infrastructure de base pe komema réponse définitive na crise ya mai oyo e frappé bana kamina depuis banvula ebele mikolo ebele ba mikolo ebele province ya Olomami oyo bafuti ba prix makasi bafuti ba prix ya kozanga mai pe banzela face na détresse oyo chef de l'État a décidé yemoko ya ko s'impliquer personnellement visite na ye ya liboso awa ezali pona komemela bana ya Olomami espoir pe détermination boye bake séjour présidentiel oyo ezali ko marquer des actes forts ya liboso kuna na kamina chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ako inauguré usine ya captage pe traitement d'eau kuna na Lovoi na quartier Congo infrastructure stratégique pona kosukisa posa ya mai pe komema sécurité na ville oyo ya mibale na Kanyama KCC président de la République ako inauguré ouvrage réalisé ya ba jeune ya service national
anciens égarés oyo lelo bakomi bâtisseurs de la nation. Sur terrain, habitants memela ki chef de l'État doléance na bango boye ke le grand Katanga ezongi na nzela mai na infrastructure ezongi kitoko. L'Assemblée nationale Bosimba du 31 juillet au 1er août 2026 siège ya parlement PAM africain na Afrique du Sud et Koyamba Bongo conférence de présidents de parlements nationaux et régionaux ya continent africain tokoba basangola biso pona côté sabino ndenge premier ministre Judith Suminwa ayambaki mardi na cabinet na ya mosala délégation moko ya programme alimentaire mondial PAM na mokuse bona balita elongona Nathalie Kaela pe héritier Mapinemi. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka ayambaki mardi na après-midi na primature délégation ya programme alimentaire mondial et kambamaki na directeur exécutif na yango Karl Skau échange na bango balobelaki mingi renforcement ya coopération entre gouvernement ya République démocratique du Congo et longona agence onusienne na question ya sécurité alimentaire, lutte contre la malnutrition, développement capital humain, riposte contre maladie à virus Ebola. Asuka Masolo Karl Skau akumisaki alignement ya futur plan stratégique pays 2027-2030 ya PAM pour na ba oyo etali ba priorité définie et pas ya gouvernement et atali suki organisation ezali kozela pour na kokolisa appui ya République démocratique du Congo pour la réponse à insécurité alimentaire na ba initiative oyo ezali ko viser amélioration durablement ya ba conditions de vie ya population na cœur ya ba échange na bango balobela ki pe programme national ya cantine scolaire oyo euti kozala lancé et pa ya directeur exécutif ya PAM pe batelisi disponibilité ya agence onusienne na ko accompagner montée à puissance ya initiative oyo ambition ya kokoma na près d'1 million d'enfants na ba cadre ya prochain plan stratégique pays. Oui, plan stratégique oyo PAM azali ko travailler pour la période ya 2027-2030 en parfaitement ezali aligné ba priorité oyo ezala ki présenté na madame la première ministre mingi na matière ya lutte contre la malnutrition, développement ya capital humain ndenge Karl Skau atalisaki responsable ya PAM a commissi phase oyo et ko se reposer na modèle ya ba cantine scolaire approvisionné principalement na ba produits locaux. Ba discussion balobela ki pe riposte contre maladie à virus Ebola. Karl a commissi ba effort oyo ezali kosalema na ngambu ya gouvernement pour na kosilisa épidémie oyo. Liboso ya premier ministre PAM a saisir occasion pour na ko renouveler engagement na ye ya ko accompagner gouvernement ya République démocratique du Congo na mise en œuvre ba priorité pour na ko renforcer sécurité alimentaire, ko améliorer ba programme ya nutrition en faveur ya ba population vulnérable, ko investir durablement na capital humain pe ko apporter appui na ba urgence sanitaire en l'occurrence liboso ya ba épidémie lokola Ebola. Parti de Mumbiste unifié Palou Namokuse Nabokambemi ya secrétaire général P chef du parti Godefroy Mayobo Salaki déclaration mercredi 29 juillet na siège na bango pona ko soutenir dialogue inclusif initié et pas ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo badeta elongona la Dilandu pe héritier Mapindemi. Parti Lumumbiste unifié Palou Namokuse azali ko apporter soutien na ye na initiative ya dialogue national oyo ezalaki annoncé et pas ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Boye Parti Lumumbiste unifié atalisi position na ye mokolo ya mercredi 29 juillet 2026 na nzela ya secrétaire permanent adjoint na bango en charge ya administration pe ya finance Anissé Mifia na bozongi na bango na cimetière ya Gombe et pa wapi ba militant ya Palou ba commémoraki ba o ya bango ba kufaka le 29 juillet 1995 alors que ba bandaki ko réclamer kaka démocratie na mboka ti atalisi ke dialogue ezali nzela moko ya malamu pour na ko renforcer unité nationale pe ko sala face na ba défi sécuritaire oyo République démocratique du Congo azali confronté na yango na nyonso wana batalisi attachement na bango na ba idéo ya ba père fondateur pe ya botongi nation na biso unie forte et prospère démocratique ndenge Palou azali kotalisa RDC azali ko traverser depuis tango molai ba crise moko ya makasi oyo ezali alimenté na ba facteur externe pe interne. À ce titre, les Palou se sent le devoir d'être comme le gardien de cette bonne orientation de départ
il est le devoir de toujours le rappeler à tous et à tout moment. 2. Voici plus de 4 ans que notre pays est en proie à de nombreuses situations de crise qui menacent même sa survie et son existence en tant qu'État et en tant que nation. Ces situations sont liées à des facteurs exogènes et endogènes. Le principal facteur exogène et mortifère est l'invasion du pays par des troupes armées du Rwanda voisin, telles que la dénonce l'ONU, d'autres puissances étrangères et les témoignages des Congolais vivant à l'est du pays. Face à ces menaces existentielles, le PALU soutient l'application effective de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies et le recours à des très fortes pressions diplomatiques des organisations et puissances africaines et mondiales pour la mise en œuvre et le respect des engagements souscrits dans le cadre des processus de Washington et de Doha en vue du retrait rapide des troupes rwandaises et du retour de la paix durable. Le PALU estime que, face à ces vulnérabilités endogènes, la voie royale des résolutions minimisant le sacrifice et le perte reste un dialogue impliquant tous les acteurs nationaux épris de patriotisme et désireux de contribuer activement aux efforts de l'État pour mettre définitivement fin à cette aventure rwandaise qui n'a que trop duré. C'est pourquoi, lorsque le président de la République, dans son rôle institutionnel de garant de la nation, lance l'idée d'une telle approche, le PALU ne peut que les soutenir. Le PALU encourage par ailleurs le président de la République à matérialiser cette initiative dans les plus brefs délais. Toujours na bokambemi ya secrétaire général chef ya parti Mombisi unifié Godefroid Mayobo PALU andimi dialogue kasi balobi dialogue ekoki kozala soki mokete esika oyo bakoki koboya baki oyo ezwami déjà na démocratie. La Voix de Sans Voix va organiser une tribune de presse la synergie de syndicats des enseignants de la RDC pour Nakolobe, la PECOSA, la évaluation certificative examen d'état 2026. Nathalie Kaila Iganting, basé pour la Folinga. Tribune de presse et Pessamaki entre la Voix de Sans Voix, la synergie des syndicats des enseignants et la République démocratique du Congo. Ils ont l'occasion pour présenter officiellement rapport sur évaluation certificative. Il y a examen d'état 2026, défi financière. Pélissus bas recommandation, séance tenante, synergie des syndicats des enseignants à la République démocratique du Congo, Bayeki et Paya sans voix, pour nous expliquer bango ndenge nini makambo eza kosalema pour na rapport et évaluation examen d'état 2026 hors session na session et les kanaki na ndenge oyo bango bamonike bafai eza ebele yango wana synergie des syndicats ya République démocratique du Congo eza quoi interpeller gouvernement na question cruciale au état le système d'enseignement pambate persistante ya ba répercussion na formation ya ba élèves eza ko se répéter c'est ko répéter examen d'état lolenge ezali ko salema na nyamu yango wana biso na synergie tolobi niveau oyo bana na biso bazali na yango kotalaka ba résultat bazali ko sala na examen d'état ezali ko kamusa yango tomonaki lokola to salaki observation to zwaki ba témoignage ya baye bazalaki na kati ya examen d'état ko surveiller kokamba ba activité wana tozwaki ba information ebele ke ba pratique ya fraude ezalaki yango pour la deuxième fois toye pour la énième fois toye otolobela bakonzi ke makambo wana soki continuer kosala malamu te pona mboka na biso nangamu na bango la Voix de Sans Voix va promettre synergie des syndicats des enseignants à la République démocratique du Congo intégration na bango pour na sujet oyo tokoyeba bongo na ko pesa maboko na syndicat synergie ya ba syndicat ya enseignants
po ete maye nyonso to bango basengi ekoma na matoyi ya bakonzi po ete bakonzi mpe na ngambo na bango baluka kosala nyonso tu po ete babongisa makambo po ete baexamen d'état na mboka na biso ekoma kosalema na ndenge oyo esengeli. Synergie à syndicat des enseignants République démocratique du Congo Bazako recommandé tenu à basis et états généraux avant rentrée scolaire pour na ko requalifier ba pertinence et ba épreuve certificative ou ils allaient organiser par l'État promouvoir culture et intégrité éthique et mérite afin de préserver crédibilité et examen d'État. Pour permettre à nos clients de voyager dans des conditions ya malamu pe sécurité nyonso CAA abimisiliste ya biloko oyo esengeli na client akota nango na cabine te Michael Bristo to pesi bino ba précision. Bonne année scolaire 2026-2027. Papa, maman, comme tout n'a pas question et belité. Kota la paix de gauche à droite, kende kaka tout droit. Na complexe scolaire Mama Pemba. Na extension na yango nyon somi balé. Ba école ya fondation Nerombungu. Ba inscription et bandit déjà. Chers parents, la rentrée scolaire approche. Les meilleurs cadeaux que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est la bonne éducation, la bonne instruction. Et pour cela, nous sommes au groupe scolaire Mama Pemba 1 et 2. Amenez vos enfants pour leur avenir. Amenez vos enfants pour la meilleure formation. Amenez vos enfants pour la bonne instruction. Amenez vos enfants pour un avenir meilleur. Le complexe scolaire Mama Pemba est ouvert. Le complexe scolaire Mama Pemba ouvert pour vos enfants, pour notre bonheur. Venez nombreux. Venez inscrire vos enfants. Na couloir d'enseignement boye baké pour na année scolaire 2026-2027 ba inscription ici et bandi na itemat binza delvo bola na détail et l'on a Stéphane Skande pe Francis Kanza Lokoka. Inscription 2026-2027 na Institut technique de météorologie, aviation et télécommunication itemat binza na Mokuse et bandi Yoka, Itemat Binza et Dapia Insta, Bazali organisé par formation technique Yandenge Oyo Ezali Kopimisa Banda na bino ba ingénieur Awana Kinshasa, formation technique na niveau ya humanité Ezalaka kaka Awana Itemat Binza et Dapia Insta, Kobanda na première séance na 6e des humanités selon appellation ancienne par section Ezali Boye, aviation civile, mécanique générale, mécanique auto, électricité générale, électronique, radiotransmission, agronomie, météorologie et environnement, coupé couture, construction, innovation et kotimbula oyo na EPST, Pauti na approche par compétence, pe basculer na approche par situation, et la kisi, formation na domaine technique et comme plus ma pratique ndenge yemoko, préfet des études ya Itemat Binza, Louis Kabangu à lobby. Alors, avec système oya sikatozana ngo ya réforme, oyo tolongoli bana na approche par compétence, balakisi batindi biso toko tso na approche par situation. Oyo lingo lo banini. Ezalo kola oyo tozana ngolo na supérieur, tozana ba étudiants bazo sur le système LMD. C'est-à-dire na niveau secondaire l'État peut amener un système ya sikawana oyo zubenga par situation dans le cadre que ceux qui bapesi mwana exercice bazo créer situation bapesi mwana pour que mwana a découvrir nanu difficulté ou bien panne ou bien problème après apporter solution. Ça s'appelle approche par situation. C'est-à-dire situation toujours créer on pas bana pour que mitu e fongwama. Itemat aza parmi ba école pilote oyo EPST acheli motema pour être tokoba to bandaki na niveau 1 autre bando benga kala 3e et l'autre zone à niveau 3 parce que tu le à niveau 1 niveau 2 et l'autre zone à niveau 3 dès que tu termines à niveau 4 bah c'est l'examen d'état bah du diplôme mais avant même moi comme un examen d'état il est capable il y a que ça l'entreprise naie atelier naie garage naie laboratoire naie à partir de la méthode on les alliés réforme moko kitoko oyo soko tali na vie province à Kinshasa
peut-être ezaka itemate na école moko, c'est-à-dire ezeku sunga biso bana bakei na niveau ya connaissance makasi ya technique. tosimba ke soki mwana na yo atangi awa inane ya pamba to pe premier niveau akoki deja kobanda musala itemati binza bazali na balaboratoire ekuba kaka ndenge bozali komona sete mitonga abengi ba jeune fille oyo balingaka domaine technique ba rejoindre itemati binza nabengi bana basi nyonso oyo ozala na ndako ozokotraine boya na itemati réforme esi esalemi déjà tokomi na réforme ya sika approche par situation donc bafille nyonso oyo bolingaka technique oyo bozala mposa bodéveloppe bacompétence na bino en tout cas mbele yango ebelami boya ebele bainscription se bandaki déjà boya noki avant que tokanga baport chaque jour babiro na bango ezali ya kofungwama bolekaleka déjà kozo baformulaire ya bainscription pour baplace ezali très limité itemat kuta yango na avenue Métesset numéro 1 quartier Congo na commune ya Ngalema référence entre météo kuna na Delfo. Ba inscription PSI et bandi kuna na complexe scolaire Mama Pemba 1PD école ya fondation Néron Mbungu la dilandu igontingi. Pour l'année scolaire 2026-2027, papa, maman, comme tout n'a pas question et belité. Côté la paix de gauche à droite, kende kaka tout droit. Na complexe scolaire Mama Pemba, na extension na yango nyon somi balé. Ba école ya fondation Néron Mbungu, ba inscription et bandi déjà. Yango ezali kosalema chaque jour. Botel la bino moko ba bijou oyo fondation Néron Mbungu. Atie pour na éducation ya bana. Ya kosamba ezali te awa kobanda na cycle maternelle formation ezali ya kitoko ezali kopesama pe niveau eza vraiment ya likolo basorti ya ndenge na ndenge esalemaka na ba différents sites ya ville ya Kinshasa bongo na cycle primaire yango pe ebandi de première année à 6e année primaire oleki na secondaire kino na humanité option nyonso oyo olingi ezali awa baelève bazali kotanga vraiment na bacondition ya kitoko botela bino moko basalle de classe pe bacondition nyonso ezali korépondre na banorme ya UNESCO bongo bapratique ya kosamba ezali te baatelier moderne ya kafu même baekole mosusu balekaka mpona kosala bapratique na bango baatelier moderne oyo ezwami mpona coupe couture mécanique générale électricité construction pe bongo na bongo botela bino moko salle ya informatique awa informatique pe anglais ezali obligatoire na baniveau nyonso complexe scolaire Mama Pemba bosimba ke Dieu est notre force nzambe te azali force na bango ndenge kaka elobomaka awa bilembo na yango ezali komonana bongo formation ya kitoko pe ya qualité ya boye ezanga kobota résultat ya kitoko luvunu bino moko boyoka tolobi ndenge kaka tomesana koloba esika enseignement ya kitoko pe formation ya malonga ezali kopesama ezalaka mosika te botala artiste comédien monene elombe esukari elongo na molongani na ye baye pe kokomisa bana na bango na complexe scolaire Mama Pemba 1 ti na complexe scolaire Mama Pemba 2 na nsima ya koremplir baformalité nyonso elombe artiste monene elongo na molongani pe bana na bango bapreferaki kovisite ba bâtiment pe ba atelier nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba mpona koyeba soki biloko bayokaka na matoi ezali ya solo na nsima ya komona kimona meso boyoka elombe ndenge alobi. Chers parents, la rentrée scolaire approche. Les meilleurs cadeaux que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est la bonne éducation, la bonne instruction. Et pour cela, nous sommes au groupe scolaire Mama Pemba 1 et 2. Amenez vos enfants pour leur avenir. Amenez vos enfants pour la meilleure formation. Amenez vos enfants pour la bonne instruction. Amenez vos enfants pour un avenir meilleur. Le complexe scolaire Mama Pemba est ouvert. Le complexe scolaire Mama Pemba ouvert pour vos enfants, pour notre bonheur. Venez nombreux. Venez inscrire vos enfants. Fondation Néron Mbungu ateli bino ba bijou oyo outa na commune ya Maluku to pe na commune ya Ngalema kobanga te complexe scolaire Mama Pemba 1 yango ezwami na avenue Bantandu numéro 44 na quartier Likanga na commune ya Kisenso
complexe scolaire Mama Pemba D. Yango ezwami na Avenue Mwanga, numéro 11, quartier de la paix, toujours na commune ya Kisenso. Awa ba enseignants bazali très qualifiés, pe bazali disposés pour na former bana na bino. Toujours na cadre ya devise na bango, discipline, travail et réussite. Ba parents, boki mambango pour na kokomisa bana na bino. Boki mambango pour na kosala ke bana batanga kitoko, pe bakoma utile bafunga République démocratique du Congo. Kasi pona yango, pona école ya kitoko, choix ya kitoko, ezali complexe scolaire Mama Pemba, na extension na yango nyonso mibale. Ah, Fondation Nerombungu, tondimio, oyo ezali mobange na contribution pour na éducation ya bana ya République démocratique du Congo. Na ba frère ya muke, bana bazali kotanga, lokola na ba école ya Dallas, na États-Unis d'Amérique, tomoni yango. Kuna peba fongoli déjà la porte na bango na Itemat Ndolo pour na ba inscription ya année scolaire 2026-2027. Stéphane Skande, Nathalie Kaila Kapenda. Inscription gratuite na pépinière ya Ista Kinshasa. Itemat Ndolo oyo ekenda sango na ndenge babimisaka bana na bino ba ingénieur déjà na niveau ya humanité. Particularité ya Itemat Ndolo evandi mingi penza na ba pratique pamba te bango nde bakonzi ya ba laboratoire pe ya ba atelier. Epana biso particularité eza que lokola ezali pépinière ya université mateya epana biso ezosuka kaka na théorie te kaka na makomi na bapapier te mais tozolandisa yango na pratique. Awa soki mwana na yo asilisi ata na niveau 1 ya pamba déjà akoki déjà kobanda bakope ya mike na quartier. Mais diplôme topesaka bana epana biso d'état eko permettre mwana même soki akei na université aza na oyo ezali notion ya pratique na mutu na ye ekosunga ye mpe asala mwa misala mike na cité pour permettre a mise en charge na université. Ba ingénieur ya solo na République démocratique du Congo babi makande awa bozwa ba option technique oyo Itemat Ndolo pépinière ya Ista Kinshasa atie na disposition na bino. Aviation civile, mécanique générale, mécanique automobile, électricité générale, électronique, radiotransmission, agronomie, météorologie et construction. C'est pourquoi tozosenga na baboti basala biso confiance baela biso bana pour devoir na biso ezali pour former la jeunesse pour l'avenir de notre nation et pour le monde. Leka awa na babiro na bango chaque jour eza ouvert pour na bino pour ya ko retirer ba formulaire ya ba inscription. Tokolemba te koloba Potifa peza potopoto kitoko atoza mukolo tomo la bino nyonso bosengeli komela yango. Potifa encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Potifa. Soka ba mama nyonso batimbe ya Potifa potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Potifa. Potifa. Protéines, vitamines, énergie. Azama yele na classe abela kate alimbaka te. Ba maman, félicitations à vos connaissances. Protéines, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Bébé na yo kitoko ninyo esakaye. Ba ba inga kango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama de samana. Sukana mbimbi. Eloni esila kate info linga la journal ya peuple ya mokolo ya jeudi 30 juillet 2026 yango ekomi na suka en tout cas mingi bopesa merci na Nathalie Kaila Kapenda oyo a sélectionnelaki bino ba élément oyo boyebake na sima ya caméra pe montage tozalaki bongo na Igor Ntingi journal ya peuple mpona peuple ezaka supervisé et pas hérité mapine bandeko botikala malamu au revoir. Pour l'année scolaire 2026-2027, papa, maman, commis tout na ba question et belité. Kota la paix de gauche à droite, kende kaka tout droit. Na complexe scolaire Mama Pemba, na extension na yango nyon somi balé. Ba école ya fondation Nerombungu, ba inscription et bandit déjà. Chers parents, la rentrée scolaire approche.
les meilleurs cadeaux que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est la bonne éducation, la bonne instruction. Et pour cela, nous sommes au groupe scolaire Mama Pemba 1 et 2. Amenez vos enfants pour leur avenir. Amenez vos enfants pour la meilleure formation. Amenez vos enfants pour la bonne instruction. Amenez vos enfants pour un avenir meilleur. Le complexe scolaire Mama Pemba est ouvert. Le complexe scolaire Mama Pemba ouvert pour vos enfants, pour notre bonheur. Venez nombreux. Venez inscrire vos enfants. Boyebi, toujours soucieuse, ya kotia à l'aise ma passager na ye, ba voyagaka kitoko, tina destination, tala tina pekisi biloko nyonso oyo, ekotaka na cabine te, c'est-à-dire, passager nyonso akoki koyena biloko te, amata nango na avion, lokola, coupe-ongle, ciseaux, pen, pe barrette, mbeli, canif, minisutu masasi, grenade, marteau pe tournevis, frite pe hamburger to biloko akolia, lame de rasoir, parasol, bouteille ya mai, munduki, parfum pe briquet. Wana ba recommandation à CA. Kolon nango a souhaité bon voyage na ba passager na nyonso. CA, mfumu ya mapate na RDC.